Bonsoir, bonjour, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je vous avais promis la journée qu'aujourd'hui, je vais chercher pour vous des audios, des témoignages, des informations sur l'affaire de notre maman Yvonne, la journaliste qui a été tuée sauvagement par son chauffeur Diego. Mais voilà, là, j'ai des témoignages. J'ai des témoignages. Oyo, Izosukisa, Motema Yabato. Les témoignages des gens qui vivent ensemble dans le même quartier que notre maman Yvonne. Les femmes du quartier se sont mises debout pour témoigner, pour chercher à ce qu'on puisse arrêter Diego, qu'il puisse finir sa vie en prison. Sans plus tarder, je vous laisse d'abord écouter les témoignages Yaba Mama Oyo bazako vivre ensemble na quartier moko nandeko na biso ya mwasi Yvonne Oyo bauti koboma na ndeko mobali oya motema likundu oya motema mabe oya motema ya bondoki Diego. Bandeko na ngai, sans plus tarder, suivez le témoignage de ces mamans. Bon, des boloba pour moi les autres ça passe na motema bana tout ya poto esika bozali Ines dadanga saki ya bamedenga saki passe na motema ezana Kinshasa wa to ebite to lela ndenge nini to sala ndenge nini Alino Cap-Verdiano na Toronto mon cher Alino na Toronto Alino passe maman Yvonne ke Diego boyokani soko boy Toka parmi na quartier mutu abandai ko solisa makamne nyoso zalaki ndengai soka moni problème ande ko kima mbango pana be wana kuma ipenda ndeko na ngai proche ndeko na ngai bana na ngai bazalaki pa Yvonne le temps kaka oyo Yvonne ba komina Diego abengani batu nyonso pembeni ya Yvonne Diego na Yvonne bazaba ndeko te chauffeur na ye mwana musala na chauffeur oyo amemaka ye bazaba ndeko te. Mais Diego akimisi bandeko nyonso ya Yvonne akimisi bato a quartier kuna etikala ki terrain net ezali kaka Diego Yvonne na bana na ye esili soka zui mwana musala soko sali 1 mois seko lenda banda ko saka kaka 2 semaines 1 semaine Diego abengani patron kuna ndeza ki Diego kolondako Diego alobi makamu nyonso na maboko na ye soko landi Diego boyokani soko boyi ote atindi omwa bitinda toni no boyi yo za libanda Yvonne ana likamokolo bate tangu maman Yvonne abunga ki babio ba enlever bini po remarquer le quartier no mona na te papa ngai mutali boso po nzela na ngande nzela mama Yvonne nazo tuna Diego otende ko na ngai wapi ote mère ndekono azana église la moni 3 jours 4 jours amonde na omosele mwa mutungisi akiminzela nanga tuku ya suka kende kotika bana ezalaka mardi na classe lenge bana bazonga na tike suko mona pe Diego na nzela te ke Diego aleka te nazomona ka ba kete soki ekoti na moto soki muta moto liboso kete na sima muta Mama obika ki pamba te Diego kanda zalaki na ngolo ko bandaki ko tuna ye okoma ki suspect pa na ye akokaki pe aboma pe na yo po ye mutu nyoso ko barre route na ye o nyoso ko barre nzela na ye Diego azalaki na besoin a éliminer bandeko wana nyoso tolanda moto liboso keti na sima nde elo o ngana monaki yangwana samedi na kumisaki nzambe na moni ba bureau de bakiti ko kita bakiti de watinda kinde ba kwa lever bana baya kwa lever bana nde ba kokuta ba bureau de bakangi shege wana o ayaki kozwa bana nde bakei balakisi Diego azaki kota université bakangi Diego bakena ye na mbata no moni eloko ezolekela biso Diego na esprit oya komaki na ona ebita senga ki Yvonne nini o Yvonne aboyaki ko pesa ye abomela biso mama social Yvonne bien na mutu nyonso papa bien na mutu nyonso Yvonne abanda ko boya mutu te ozana problème okei okozwa solution mais o Diego asali oyo Diego asali
bakutana mama Yvonne pe leta na sengi merci na papa Kasongo soki yete mon général tozo lela yo bana selemba au papa kitaka to monaka yo pe en tout cas merci papa merci ebele na musala o sali na ba bureau de na biso na ipeki bayaki scientifique sali musala na bango pendant en tout cas to moni kitokos. D'accord maman te luba moka maman kobanga no te luba bimate maman yo ba maman Yvonne papa na yebi maman Yvonne bien papa elonga na bimate maman loba nao na yebi maman Yvonne bien to bobanga Diego na moni ye mtu asomba bango mtu na concession na biso tufanda na ye to solola na ye ifie moma azu mtu amusala biso to yeba ke batambongo bazwara ba chauffeur à un moment donné, tout le monde qui a chauffeur, on a comme on a chèque au biso to yebi a wenzi moyen ko posa pembe na ye Diego na chèque ya monde arabe mon arabe nde wapi na kati ya wenzi ya ipen kota ba toilette na kati ya wenzi bongo yesu ko chèque akoma na mama Yvonne ba ndingi bakutana na église na bango ya mama Olangi na église te ba pesa ye pe azaki église na pesa ba changer o Yvonne bande ko kende ko changer mbongo epa na bango banda ko faire amema papa sikoyo esali bongo Diego atikali mukolo ndako aéloigné Yvonne na batu nyonso eza ba camarades eza famille eza nani tokoma susu kuna te tokoma tomona na kana nzela teko waka bungi 2 semaines après teko bayiko kundena kacha papa na gato zana passe tozolo ba général Kasongo sala musala na ye po azapo na biso ba peuple Diego tomona eli susu te so tomoni Diego c'est l'état azati soki tomoni Diego seke leta azate soki leta azali alakisa biso a partir ya Diego Yvonne akufi liwai lokola ya Shebeya yoka susu mama Yvonne akufi mpona biloko na ye Shebeya akufi mpona badroit na ye lelo moto a droit de l'homme akendaka bo sans suite leta alakisaka aza leta na bato yango babomaki Shebeya tolingi tomona bango na mulongo bakufa bango nyonso ese bomoni libulu bakundaki tomoni libulu eza kuna bakundi ya kotelema lokola musulman pasi na motema vraiment pasi na motema atiki bana misato mwana mokie elenge ya mwasi ndenge wana tozoloba ke soki tomoni mwana mobali wana libanda tokosala marche contre l'état babomeye na mbeli tolingi batia na stade de martyr ya solo papa batia na stade de martyr asamba aloba basambisa ye en plein air akufa l'état alakisa kaza l'état toza na état de droit ya solo mais gouvernement ya Tshisekedi oyo makambo nyonso oza mpo se changer Diego amonana te akufa na papa na ye na bandeko na ye na mwasi na banda ko utiliser kombo ya azo jouer rôle ya mama Yvonne mobali azotindaka mbongo na kombo ya mama Yvonne mais Diego azo jouer rôle ya na mwasi na ye wana ba video na ba kisi pe makasi azana ba kisi libala liboma mwasi na camping mwasi na tilelo akoma liboma abengana na ndambo bala bengana likolo ya Diego ndenga zawana Diego amona na te boyoka makambo ya minene oyo Diego asala bandeko na ngai. Il faut bien écouter et puis bien chercher à comprendre ce que ces mamans du quartier disent. Ba mama o bazobimisa biso ba vérité oyo eza ya somo. Donc ba yebi penza Diego bien mais makambo boye soki oza na quartier atozomona ba vie lokola koma yango compliqué ata kutu bolobi tango mosusu moto lokola aza déjà envoûté akozala na possibilité ya kondimela bino te yango moni bamama ebeli mpe bakoma kovanda na bango kimia kotala kaka na mosika neni ezolekela bino kuna mona la te papa sala musala ndeko bandeli tina suka papa nanga sunga biso bato a quartier Diego amona la te procès na ebaya nango awa biso nyoso to mona plein ndenga zo samba d'accord vraiment général Kasongo encore une fois merci mon général musala mona na vraiment merci beaucoup na bandeko nyoso bokolanda témoignage oyo ya bama ya quartier pardon
toyeli bino yango po tokoka biso nyonso na bino tozoluka basolution ndenge ya kocomprendre makambo oyo euti olekela la sœur na biso Yvonne bandeko na ngai partout batémoignage ezopesama bazobandela kaka koloba ke l'homme en question ce n'était pas une bonne personne. Il avait fait tout pour que Yvonne puisse se séparer de tout ce qu'il aimait, de tout ce qui était tout autour de Yvonne. Yvonne est restée seule avec lui et ses enfants. Point. Akabolaki Yvonne na bandeko na ye nyonso na bato ya quartier oyo bandeki kolinga ye na donc akabolaki ye akomaki nde plus na bakuluna na ye na kati ya lopango ya moto akoma okotisa bakuluna. C'est possible mpe ke bandeki koyebisa ye ke omoni bato oyo basungaka biso mpona kosurveillaka ntango mosusu moyibi akoki kokota. Yvonne aussi lokola azalaki vraiment na confiance ya Diego le chauffeur. Après ça qui est confiance en Dieu, or, Diego, il avait déjà d'autres idées dans sa tête. Il préconisait déjà quelque chose. Donc, même si tu as confiance à une personne à 100%, mes chers amis, ça n'exclut pas le contrôle. Tu dois commencer à le contrôler, tu dois commencer à vérifier tout ce qu'il fait à côté de toi, tout autour de toi, tout ce qui se passe. Il faut contrôler, même si tu as confiance, donc aux la confiance à 100%, mais ils ont payé ça, aux na contrôle dans ma camion sur ndeko wana azo sala pembe na yo pambate vie na yo vie ya bana na yo vie ya mobile na yo ezali na danger bandeko na ngai tozalaka tout le temps na contrôle pembeni na biso ezali bien pona biso moko pamba te vi oyo ekomi kaka ndenge mosusu ya koloba kutu mingi ezali te toyeba kaka ke vi tosakanaka na yango lisusu te. Bato ya mitema mabe bazali ebele na mokili oyo avandi na yo azobetela yo babule mosusu oyo kutu yo moko oyebi te ye azoprépare déjà. S'il est en train de préparer quelque chose, il ne va pas vouloir qu'une autre personne vienne déranger son programme, mes chers amis. Il ne faut jamais exclure le contrôle, même si tu as confiance de la personne à 1000%. Contrôle les actes toujours malamu. Moi, doute. ezalaka pe malamu soki moto azoyebisaka makambo oyokelaki me yokelaka ye pe na 60% 40% wana otiki yango mpo na mayele na yo moko parce que toi-même oza na motu oyo okoki kosalaki okoka koréfléchir par rapport ya likambo moko songolo ndeko ayebisi yo. Voilà bandeko na ngai, c'était juste le témoignage des mamans du quartier oyo bazalaka na Yvonne balingaki baexplike biso mwa moke ndenge nini makambo yango ebandaki koleka pamba te bango mpe baremarkaki kobunga ya ndeko na biso Yvonne yango bapesi mwa témoignage na bango. Toza toujours na kati ya barecherche ya baélément tolukaki ya tribunal tozwi yango te mais c'est sûr lobi ekobima na réseaux sociaux tokoya nango pona kotiela bino bandeko na biso oyo bolandaka biso napesi bino lisusu mbote mingi nde tokutani na journée ya lobi pardon. Merci beaucoup bandeko na ngai oyo nyonso kotala video oyo partager aimer pe commenter ekosala biso bien makasi. Ezalaki bongo ya bino animatrice Maman Info Sans Fil TV. Merci na bino, ciao.